Merci Nabino Balandi Ancien du Congo, merci Nakabuya, merci Nabino o nyonso bozui libaku ya kolanda biso na ngonga ya lelo na émission oyo botoya kawana pona ko porter bino lumière éclairage ya ngwana ezali soki ezali pona bino mbala liboso ya kolanda biso na Océan du Congo, bo s'abonner massivement et puis bo partager ba émission, bo liker, ba j'aime Nabino ezali une manière pona biso ya ko soutenir puis chaîne oyo boy ya Océan du Congo. Alors to banda émission oyo boye ndenge boyebi makambo ya kidnapping eza kosalema na Kinshasa et puis makambo oyo boye ezali koleka par rapport ya situation sécurité ya mboka na biso et puis masolo oyo boye monsieur Félix Tshisekedi basolo laki na président Cyril Ramaphosa oyo ya Afrique du Sud. Alors eza ko kamwisa biso to kobandana yango monsieur Félix Tshisekedi na arrivé à président sud-africain azali koloba ke non ezali biso tene tokende ko senga na SADC pona koya ko soutenir biso par rapport ya bitumba ya EAC mais ezali plutôt SADC ne mutu basenga ki biso po baya ko intervenir pona makambo ya ezoleka na est ya mboka na biso. Mais bande konangai à la série, on n'arrive pas à comprendre. Félix Tshisekedi chaque fois que bima na télévision, chaque fois que bima pour la déclaration, et ça a toujours baraté. Mais surtout tout le monde awa. Mais Tshisekedi a quelque chose à aide na SADC. Pour être non SADC, on va dire partenaire privilégié na biso depuis très longtemps. Ba ya ko aider biso par rapport ya bitumba oyo boye ba tu ya EAC o Félix ça ko coopérer na bango ba ça ko imposer ko tia insécurité na mboka na biso. Mais comment na Félix ko loba que eza biso tene to kene ko senga SADC pour na soutenir biso mais ali plutôt bango eza ko talisa combien est-ce que monsieur Félix Tshisekedi asa na maîtrise ya makambu oyo boye asa kolobate et puis eza ko talisa clairement que notre pays les décisions viennent d'ailleurs. Qu'est-ce que nous devons retenir entre entretien oyo boye président Cyril Ramaphosa na Tshisekedi basololi et là comme alonga bibi kuna te parce que na yebisa kibino awa boye bande ko ngai Félix Tshisekedi asa kolekisela biso tango pour rien. C'est question pour nous, il y a côté les mains, il y a se soulever comme un seul peuple si nous avons encore l'amour de ce pays pour nous sauver la République. Parce que nous sommes à la Araboui. Félix n'a président, il y a Félix du Sud, Basolo là qui est un angle la théâtre et a posé à Bana au Basa quoi lever Bazoma qui ça. Parce qu'au même moment vous voulez la SADC pour qu'ils viennent intervenir dans Boka Nabiso, mais au même moment vous dites que non, les abisso et les bango. Comment est-ce que la SADC bango bakuko en kosenga sans pour autant Boka va ne pesa bango accord pour intervenir dans Boka Batu. Bozo mona que non, Mboka eza kotambola na lolenga mabe. Le pays est déshabillé. Félix ne sait pas rôle au asa kosala na mutu ya Mboka. Parce que la minute on est toujours ba awaboy. Ba militaire et yasina ba 1-23. Ba so continuer ko bomba ba tunamboka na biso. Je me pose la question, quand Félix se parte na bamboka Misusu, quand Félix a kutana ba président Misusu, est-ce que Azo soit vraiment ta ko landela vraiment politique ya bamboka o yazo ya babatuana? Parce que c'est anormal que un pays en guerre, mais nous voyons le président en attitude du moko ya fête, en attitude du moko ya ba voyage, en attitude du moko comme si rien ne marchait, comme si rien allait bon na mokanaye. Même avec les 4 mois qui nous restent pour la élection. Parce que d'ici là, tout comme en 2023, le 20 décembre, solution nini oyo boba tu ba mettre à place. Parce que ce que le ministre na ya défense Jean-Pierre Bemba. Azo banini ke bitumba ya M23 et créer sécurité moko malonga te pour ba mettre en application politique na bango ya défense. Ah. Bozomo na bisika auto zolo non Jean-Pierre Bemba au bando kanisa en 2008. Ce n'est pas le même Jean-Pierre Bemba auto za na elelo. Donc Jean-Pierre Bemba continue na rythme ya Félix Tshisekedi ya ko dénoncer. Mais bato tout na début ba ki ah ndenge sozui Bemba bitumba est wana ezosi là Bemba baimoto mais aujourd'hui Bemba est devenu ministre de la dénonciation. Il y a un autre total sabino que l'irresponsabilité ya bakambi o baso kamba biso.
Si nous avons encore les petits soucis dans ce pays, tout les matos sauver Mboka. Parce qu'avec Batu, Moussa na bango zali kaka fête. Moussa na bango zali ba voyage, ba gaillard, bozo monaka bango na salon diplomatique. Moussa la que nous ba konga ba na ko zela bango pona ko tia kimia na Mboka et loko mokotie. Alors, peut-on dire que non, les Congolais sont sécurisés? Toki lelo ko ba que donc tous fier que tous na ba kambi, tous na président oyo aza ko bunda na pona ko restaurer kimia est ya Mboka na biso. Les militaires rwandais wana bango baza ko Mboka na biso. Chaque jour ko la tête au téléphone sonné. Allo mo bundeli ya Mboka Bruno Mbenga. Botala awa bolelo na mazi na nini na masisi batu oyo ba kote biso na butu ba tumbi ba village ba bimi ba zongi. Mais quel est le rôle oyo ba généraux wana ba général oyo boye général oyo ya MLC Ndima. Ba che bango kuna comme gouverneur militaire. N'est-ce pas ba che ki bango wana pour des raisons stratégiques pour na ko éradiquer bitumba wana. Mais aujourd'hui qu'est-ce que nous allons retenir tous 400 jours depuis Baboto la Bisomboka. Mais vous allez voir les talibans pour na bango bazo trouver normal, n'est ba tuna bango bazo s'enrichir. N'est ba tuna bango bazo bimisa bambongo, n'est ba tuna bango bazo zwa ba voyage, n'est bazo ça la fête. Solo bibo Félix ala na lisusu te, Félix amelate parce que bazo bomba batuna est. Mes chers frères et sœurs, le pays va très mal. Le lot a désordre partout. Tout ce qu'on a procès à Batu, bande qu'on a biso, bazo kidnappé Batu, baza ko ça enlèvement. L'autre fois, tout le monde a procès à Nessale Maka. Il y a une dame là, ce qu'on a dit, on a bazobenga wanambu. Bakangaka ena mobali na epo na makamu obo ya enlèvement. Mais quelques jours après, tout comme on a fait, on a les sous libanda. Alors, est-ce que nous pouvons donner confiance? Il y a justice, il y a beaucoup de choses. Comment est-il possible Bokangi Batu pour la tuerie, pour l'enlèvement, pour la cousin blessure, mais Batu wana bandimi qui va opérer, mais vous allez voir que non, quelques mois après, bah foutu $800, bah libérer bango. Cela veut dire que non, beaucoup de biso Batu bazo, bah même beaucoup est-ce qu'ils ont vraiment sérieux? Même maintenant Batu bah ça les droits. Même les Batu bah ça qui sont censés à côté de Samobe pour Mboka. Lelo oyobwe Mboka na biso ekomi eloko oyobwe ya Monkeri oyobwe batu bamona bazomona comme si tozo sala na biso théâtre de chez nous. Un pays sans respect à droit de l'homme, un pays sans respect il y a droit il y a presse. Lelo oyobwe ba journaliste ba komi osala musa le lengo singalité koto ba enlèvement ba opposant koto. Donc vous allez voir que non, le pays est à la rue, est dans la rue. Bota la kaka procédure ya procès ya bagaso o bazo benga bango o ba big boy. Bato bazo enlever bato bazo boma bato ba avouer bandimi. Mais lo que retenir nga na jugement wana lobby. Juge azo banini. Vous ne savez pas collaborer avec nous. Vous allez juste nini et corruption morale en plein jugement. Et puis bato wana makangi bango bazo sala ba geste moko bazo bango très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Baokene Baokota na prison après quelques mois, ba fouti bambongo na bango, ba ke ba corrompre batouana ba bimi na bango, di bando azongeli ba opération na bango. Est-ce que notre pays vraiment ils a boka obo? Tant que ba keno ba investisseur ba kuate kana ba biloko amike obo. Procès moko rapide amateurisme. Bana wana bakangi bango balobi bazana makambo ya koloba, mais vous avez vu réaction à juge, bomoni réaction à procureur aboy ke bana wana baloba vérité, parce que ce qui balobi vérité na kati na bango il y aura des noms des gens, des autorités à mboka oyo kobi na kati ya makambo wana. Qui peut faire confiance à la justice congolaise? Nani? Parce que ba jeune wana ti bazo sala ba makambo wana baza ko opérer bango moko te, baza ko sala bango na ba major, na ba colonel, na ba généraux, na ba magistrat misusu baza na kati ya makambo wana. Il a fallu normalement ko benga mutu na mutu à titre individuel ko sambisa e. Mais bozo mona ba jeune wana ba vandisi bango bazo sala ba comédie, ils sont très à l'aise, mutu na mutu donc. Procès comme le kola théâtre. Tira ba selo pe ba profiter ba ko sala oya bango ba comédie. Pourquoi? Parce que mutu ya mboka za ko beba. Mes chers frères et sœurs, lelo oyo boye bomoni Denis Kadima kobenga Joseph Kabila posenga ye koloba ke non naza na besoin to kuta na poto sola pona makambo ya mboka
bomoni ba réaction bimi awa batu ya FCC ba lobi zali impolitesse pour na Denis Kadima comment est-ce que ya ko koleka mbala mako ko benga autorité morale na bango po ba solo nae alors biso tout oyebi que procédure oyo ya arrivé ya Denis Kadima comme président ya Seni ezalaki biaisé et puis Kabila lobaki na batu nae bokende kozwa ba carte d'électeur te lelo obo soto moni Kadima ke nani Kabila kuta na Denis Kadima a trahi même batu nae FCC a trahi même le peuple congolais oyo boye eza koti ya moi espoir peut-être que non Kabila serait l'homme à la providence oyo boye mutu atiaki ye pe eza capable ko déraciner mutu wana yango tozo senga na peuple congolais levons-nous to fungola miso na biso parce que alir makambu oyo ezokende oyo bato bazomona ngo lokola kwa maseki Denis Kadima c'est un membre de l'UDPS connu de tout le monde. Ba leader na biso opposition ba kei a solution ni déjà boki ke na bato aseni bazui rien du tout alors ko kende ya Denis ya soki ke Joseph Kabila sali bêtise ko kende okuta na Denis Kadima eza lokola ba légitimiser Denis Kadima comme président ya Seni yango na bozomona eloko oyo bekoki ko faire reculer batu oyo bo ezala Kabila ezala Tshisekedi et les autres là ezali peuple à côté les mains pour na contracher ko bengana batu oyo tout parce que si nous sommes arrivés na point oyo c'est Kabila mutu azwi victoire ya peuple akopesa na mutu oyo boye biso tout bien gagner na maponamité si nous sommes aujourd'hui c'est Tshisekedi parce que Tshisekedi est incapable de résoudre le problème ya insécurité oyo boye moko a créer yango na batu na bango ya Rwanda na batu ya Kenya na balien na bango alors comment est-il possible biso peuple congolais oyo tozo souffrir baza ko enlever bande ko na biso baza ko bomba batu na biso aujourd'hui nous acceptons que non Kadima et les autres là-bas vendre ba sur la parce que ba leader union sont presque il y a classe politique congolaise ils sont d'accord pour na kokende na dialogue ezoti kalaka Kabila planning ni Kabila zanango ou bien planning batu FCC bazanango nous autres on ne sait pas encore parce que la politique ya Tshisekedi na ba général on a bisa bino comme na bango soki tamba soki nani wana soki tumba mission na bango zali ya ko achever Kabila mission na bango zali ya ko luka ndenge ya ko kanga Kabila parce que ba déployer qui plus de 15 commandos na Lubumbashi pour na ko kanga Kabila oyo bona minute oyo bonde to zoloba Kabila za na Lubumbashi mais il faut boye ba que histoire ya Kabila na Tshisekedi de pe ko za lokola histoire ya Isuba na Sassou est un militaire formé. Azu pouvoir apesi yango pa ya nani ya Lisuba par orgueil alobi no ifuna kanga nakene ko provoquer nani Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui tout le monde a ndenge suka Sassou état militaire aya benga na Lisuba et tilelo oboy ba congolais ngambu bazana Denis Sassou Nguesso ça pourrait aussi être le cas pour Nabiso parce que ti nga bozo préparer ba makamolo non bosali bo former ba tona bino na base de Kitona botie bango pona ko préparer bango ba attaquer résidence ya Kabila na Kingakati bozui ba tomisusu botindi bango na formation militaire na Kimbembe pona ko kanga na Kabila na Moïse Katumbi vous ne mesurez pas les conséquences de makambo bino bozulu ka osala. Mais c'est Tshisekedi, vous avez travaillé mal. Vous avez pris notre pays pour balkaniser en haut, déjà sorti pour officialiser en haut. Mais vous avez une pression populaire. Mais allez encore provoquer Kabila. On a beaucoup de monde, Moutakala Akoba. Il y a un autre dans peuple congolais. Ici je parle. Nous ne sommes pas que nos Kabila sont à point à sauver Mouka. Ici j'interpelle la conscience collective. Il y a un Congolais pour sauver la République. Le dollar est commun, mais dollar est commun, est-ce que nous avons na matete on a des bonhommes mais 25 500 francs. Si vous avez une cité ça, c'est que la ville les a combat. Donc titre comme en décembre, nous risquons pour changer 10 dollars à 30 000 francs congolais. Mboka et sécurité, ba mobondo, ba etoko, ba kamona sapu, tout ça kaka na Congo. De l'autre côté, ba yebiso makambo ya carte d'identité, oyo Peter Kasa dozoli ngakaka a rassonné batu mbongo 10 dollars na carte d'identité moko. Bota la niveau batu oyo baso kota na ba étranger parce que carte d'identité on a beaucoup pesa on a 10 dollars. Siko ba congolais baza na mbongo te donc ce sont les étrangers qui vont s'en procurer alors. Parce que ba congolais baza na ba on a mbongo te. 10 dollars obino boche wana. Pour muto sa carte d'identité. Bota la batu oyo boy. Niveau baso mimamboka.
yango wana tozolo ba awa bo plusieurs fois to kolemba kolobate koloba makambo o bo article 64. Nous devons suivre l'exemple du Sénégal. Peuple sénégalais qui pression dans la leader na bango Ousmane Sonko. Félicitations président Ousmane Sonko. C'est ça être un leader. Un leader aza mutu oyo boye, yé mutu aza ko tracer nzela ndenge to mo na Sénégal. Peuple aza ko accompagner. Mais pas na biso ba leader na biso. Ba bimaka ka boye. Moi gaz ya mukolo moko puis. Ba kimi ba bomilite. Aujourd'hui, dire que non, nous avons des leaders d'opposition, et filles d'opposition, que le peuple a sa mot d'ordre, puis le peuple a mis la barbe, et puis le peuple congolais. Aujourd'hui, si Macky Sall a une décision, il y a qu'on se retirer de la course présidentielle parce qu'il y a moins de pression. Pression populaire. Pression, il y a opposant, on a Ousmane Sonko âgé de 45 ans. Mais regardez chez nous, Batou, oh, peuple appelle sa confiance dans le Congo, ce ne sont pas ces gens-là, oh, le peuple n'a ni na victoire, na bango, au monde a kakaboué, ah, ni transition, un dialogue, tout va dans sur là, et puis par après, peuple a tiré la déception. C'est ce que nous vivons au Congo. Mais pour ne pas arriver dans Babylone, oh, peuple congolais, nous devons nous réveiller. Tout la moukana pongi. Tout la moukana pongi. Parce que les gens qui ont besoin de makambozo le kanambo kanabiso, ils ont pas sina mawana soni. Parce que les gens qui ont boye, tout misous baso vendre mais mboka wana vraiment, est-ce que batou wana baza vraiment sérieux? Est-ce que peuple wana bazangi mai? Peuple wana bazanga biloko akolete mais comment est-ce que bazo landa kaka ba leader wana ko betela ba maboko? Balobaki abo masangwe koya. Balobaki que non Félix a eu clé pour la kosili sanjala. $1 au comme à 1000 francs. Mais aujourd'hui nous sommes les 7. Est-ce que le dollar est quitté? Rien du tout. Pourquoi batu mobimba mboka mobimba zo kosa biso? Et puis biso tozala na tosa ko observer. Zamba kosala, Zamba kosala, Zamba kosala, Zamba kosala te soki biso to bondité. Lelo o botala makamozo le kana francophonie. Si on est au gouvernement qu'on a une foutue bon athlète na bangote. Ministre des Sports a foutu nani staff technique et équipe nationale té. So mbongo nyonso bato bazoyibaka oyo boy. Musa na ngwe salini. Yango na boso mona biso état ke ba résistant, nous avons déjà dit il faut pression banda. Pression et banda parce que pression ça limité boy bango c'est nous qui serons des perdants. Parce que Félix Tshisekedi lui voit que son pouvoir, lui voit que l'état rouge, il y a ce monde à voyage, parce que si ma voyage à cause de bon de frais de sortie, à cause de bon frais d'émission, et pour lui le reste est à liberté. Bobo manakuna ndenge bolingi. Ce qui beaucoup liana, ce qui peut beaucoup ça nini, le reste là ça ne concerne pas Félix Tshisekedi. Parce que la minute où on a un projet même à détourner plus de 20 millions de dollars américains pour la soi-disant fondation Etienne Tshisekedi. Donc il a bien plus de détails. Le câble haut sur ni sur ces informations. Mes chers frères congolais, Batou oyo bobaza na souci na bisoté. Batou oyo bobaika kawana pour ba pied qu'est-ce à l'état. Qu'est-ce à l'état za ko saigner. Ba nomination ka bande ko na bango ba makangu na bango. Yango tozo senga na bino soki bozali na bolingo ya mboka oyo bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino bo partager émission yango pe ezali une manière pour na bino pour na ko soutenir bitumba oyo bo ya résistance. Alors ngai na bino ndenge boyebi le seul rendez-vous ali parce que francophonie to promettre que bino ko sala matin parce que bande ko na biso ya Djougou, bande ko na biso ya Est, bande ko na biso ya Goma, baza kozala toujours na insécurité. État de siège tilolo oyo bo solution na ngoto ba te soko manifoni. État de siège égal avant état de siège. Nombre bateau akufi avant état de siège, l'équipe même coup tombe ko décréter état de siège. C'est ça notre objectif. Yango to bengi si na bino ba congolais, bo telema bo soutenir biso pour que to sauver mboka na biso. Numéro na biso zali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde boko komela biso ndenge boyebi toujours mikolo bo mona mama Oseate je crois butala ki na ba émission passé
to la kisaki bino mwana ya maman Océa du Congo azali endommagé le colonae ya mobali ebukani alors tozo senga na bino batu nyonso oyo bobo sepelaka na maman Océa du Congo soki bozo mona ete boye bakeno azali na hôpital ye moko pe pour les avoir posé problème bazali bazan hôpital lobi na kendaki kuna na hôpital wana bisika bazali na DHRK na côté ya Brikin bisika baza interné alors bino nyonso bo sepelaka na maman Océa du Congo bino tout o boza na besoin bo mona maman Océa du Congo boye bake pour le moment boko ba mona bandeko Dorian bandeko vainqueur bo mona biso o tozali wana pona ko travailler pour que non to continuer ko informer bino parce que maman Océa du Congo ye azana façon na émission na ezu likambo na mutute pour le moment azali na hôpital bisika o boye mwana na azali na hôpital abukanaki dimanche passé alors ce bo sepeli boza numéro ya maman Océa du Congo beaucoup pe ko benga et ko zalape moi quelque chose ya malonga ngana bino tokutani dans les prochains jours et puis toujours continuer toujours sensibiliser bandeko pour na série ya basitine o belé bandeko bazo tuna ndeko Bruno Mikolo Bobolali bozo sa sur activité te boloba tokoloba nini tozo loba basitine wana to bimesera batu wana ça demande des moyens tout ça n'a pas moyen te boyebi que tout qui na cacho na hypercrime nous avons passé plusieurs jours là-bas une semaine à hypercrime tobimi tozongi alors pour le moment tous les moyens de financement pour permettre de mobiliser les pour la campagne francophonie alors ce qui bio oyebi kozali congolais olingi mboka na yo ozana souci que makambo changer vous devez nous apporter soutien à numéro Tochiwana parce que dans les prochains jours na moi pe bande ko na biso biso bakendaki na Monisco non libérer un tel même koni ni boko sala ba marche na ba city ni po ba libérer Congo parce que bokendaki wana ba libérer Moïse Katumbi ba libérer Salomon ba libérer Mukeba ba libérer Franck Diongo mais la plus grande question que nous devons nous poser il faut qu'on intensifie le combat pour to benga Tshisekedi na pouvoir parce que ce qui to comme na situation oh c'est Félix Tshisekedi yango na yebisi bino bande ko na ngai nyonso bozo tu na biso. Nous sommes bloqués sur le plan financement parce que ma cambona tinde pour mon mobilisation ça nous demande un peu plus d'énergie mobilisation pour tous à la émili mais je crois que chaîne ya Congo chaîne Nabino Océa du Congo ils allaient chaîne OEP ça bien d'information si dans les prochains jours nous avons un petit rien nous allons nous organiser et puis déjà la discussion alina bande comme tout en cours tito comme a fait du mois tout ça quelque chose par rapport à ma cambo francophonie en attendant ma cambo il y a ati dialogue où tout ça qu'on réfléchit ensemble na ba ndeko misusu ngana bino tokutani na mikolo ezali koya ingeta.